na serré. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Pour ressentir. Bah pour nous venir balai, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Et pas un mido. Bon, solo ya papa Hervé. Bon, tous les masolos politiques, masolo ya Bible, masolo ya ezo sangisa, ba Congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Bonjour à tous les téléspectateurs qui suivent le Émergence One TV, c'est votre émission que vous aimez beaucoup, la Constitution sur la table. C'est pour moi aujourd'hui l'honneur de recevoir sur notre plateau ici, il est assistant, il est aussi militant pour la protection de l'environnement, assistant Mara Mongwali Bobola. Nous allons parler avec lui sur des sujets très importants qui touchent l'actualité de notre pays. Nous allons parler des consultations qui a été initiées par le président par le Premier ministre, M. Jean-Michel Samalokonde. Nous allons parler aussi de l'affaire meurtre de l'ambassadeur italien accrédité ici en République démocratique du Congo. Et nous allons terminer avec la réaction musclée de Jean-Marc Abonde face aux propos qu'a tenu le CP François Beya au niveau du Rwanda, quand il a représenté la République démocratique du Congo dans une réunion tripartite entre Rwanda et la République démocratique du Congo. Monsieur Mara, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Avant d'entrer de jeu, quel est le sujet que vous pouvez d'abord brosser avant que nous puissions entamer notre trois sujets, votre sujet qui vous a marqué, je peux dire, qui a marqué la fin de cette semaine? Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. Je pense que la population congolaise attend beaucoup de nous. Et cette population qui a tant souffert dans la pauvreté, dans la précarité, dans la souffrance, dans la misère et avec beaucoup de choses en caractère mal, en caractère désobéissant, c'est ce que nous pouvons apporter comme message. Oui, soyez un peu bilingue, parce que ceux qui nous suivent sur YouTube, ils ont aussi besoin de comprendre tout le un peu moi lingala, moi français, moi lingala, pour ça la moi bien. Ok. Donc, ndenge na uti kolobawana, message nabiso ezali un peu particulier, plus précisément la population oyo azokolanda biso, oyo baza na Bas-Congo, oyo baza na Grand Équateur, oyo baza na province orientale. Pourquoi pas bandeko na biso oyo bazali na niveau ya est ya mboka na biso, surtout place insécurité ezali makasi, place biso imboka to kolala na Kinshasa et puis place mitema na biso evandi oyo côté nini population azali tout le temps menacée na makambo etali insécurité pona bien oyo biso ressources naturelles. Ozali assistant, ozali militant pour la protection de l'environnement. Semaine où tu koleka awa ngonzi mboka tinda ki conseil principal na François Beya na Rwanda. Akeni ko représenter biso na réunion d'ali kuna. Conseiller komi kuna lobi la RDC s'est réunie avec le Rwanda pour défier la communauté internationale. Ils sont contre le multilatéralisme. Après quelques jours, Tomoni ambassadeur à Kofi. Quelle est votre analyse sur cette question? Bon, analyse d'Angaï, je peux porter mon analyse qui va dans le sens de pouvoir tomber dans l'objectif moko ou ezali commun, n'est-ce pas? Oyo population nyonso ya monde entier et puis en particulier la République démocratique du Congo mboka na biso o tozali kozela ezali ete sécurité ekota na mboka tozala kimia to vaquer librement na activité na biso
niveau ya économie na biso et mata bosoto esila na mboka et puis kimia ekota na est ya mboka na biso et pendant kozonga na likanisi alors na propos ya conseiller spécial ya chef de l'État ya en matière ya sécurité François Beya bon biso point de vue na biso ezali un peu central ou alors nous pouvons dire que tout ça un peu pragmatique ou tout le monde a été il faudrait que RDC a multiplié la stratégie, a multiplié la négociation pour que moyen il y a coupé sa solution dans ma insécurité où ils allaient déranger le territoire et en Canabiso parce que sécurité monsieur les journalistes au aussi ma penza était sécurité zali penza domaine moko sanya na makambo Italie développement na makambo Italie émergence lelo oyo na bamboka ebele o bazali bazobenga ba pays les plus avancés ba pays développés ezali bamboka oyo bazana sécurité Soko tali même na organe parmi les organes il y a Nations Unies il y a makambo Italie ba organe naie la sécurité vient après la deuxième organe où ils allaient assemblée générale où ils allaient organe il y a conseil de sécurité alors biso point de vue na biso ils alliés étaient François Beya où ils allaient moko il y a ba conseiller moko ya bato ba kambaka basunga ka mokonzi na makambo Italie toli na compte ya sécurité ezali penza malamu mingi po ete tozali na bosolo po ete kimia pe bokengi e ko kokota na kati ya este et puis na ekolo ya mboka na biso. Parce que obandite ke maloba wana oya lobi on ezali ko poser chef de l'État na communauté internationale parce que kolobaki to biso to sangani po te défier communauté internationale. Au monité que quelque part ça frustrait bah collaborateurs nabino bien bah partenaires nabino il y a Union européenne puis communauté internationale. Mais messieurs les journalistes, qui est celui qu'on appelle un partenaire? Qui est celui qu'on appelle un partenaire économique et politique social? Les alliés moto oh vous allez ko kanisana vous allez ko sangisa vous allez ko kabula makanisi. Moi si biso na domaine même ya libala soki oyokani na mwasite ndenge nini bokovanda na ndako moko esengeli boyokani ezala nde wana babengi partenaire na biso ezali moto oyo tozali ko partager na ye ba vision ezali moto oyo tozali ko partager na ye ba point de vue partenaire na biso oyo azali ko soutenir n'est-ce pas point de vue n'est-ce pas ya bato bazali ko luka ete kimia ekota te na este donc biso na niveau ya jeunesse pragmatique où tous allez soutenir makanisi penza manzenga ya mokonzi ya ekolo o babengi Félix Antoine Tshisekedi o ya ye na makanisi malamu penza ya kotongola ekolo na biso nde biso tous allez soutenir. Est-ce que monito que kufa ya ambassadeur parce que na allez ko sangisa ba décision na mbala mi beza ba décision moko ezali ko coïncider na sanksi yango mbala mo moyenne diviser yango so ezate tous les décisions na sanksi yango est-ce que monito que kufa ya ambassadeur et coïncider na maloba ya conseiller spécial. Bon, kufa ambassadeur et koki ko coïncider na maloba ya conseiller spécial comme ozali koloba mais liwa ezali liwa e koki ko ya na tango likambo ezali ko salama e koki ko ya pe na sima likambo salami soit e koki ko ya pe na yambo ou bien avant ete likambo salama mais kufa ambassadeur bato ebele ba kufa na este na yebi yango ozali journaliste ou ozali un peu na ba compétence na domaine na yo lelo chiffre ou alors statistique ezali ko pesa ete bato bazali plus de 4 à 5 millions o bakufi na este ya mboka na biso et ezali bandeko na yo ezali bandeko na biso o bakufi lelo o to komona bango lisusu te et alors na makambo etali même processus ya développement na makambo etali même achèvretement pour na koluka kotombola ekolo démographie ezali kokota na kati démographie ezali étude ya population nini biso tozali na yango o ya koki kosunga ete mboka ekende liboso donc liwa il y a ambassadeur il y a Italie na mboka na biso c'est vrai que ça fait très mal de perdre mon conjoint oyo ya utaki na Union européenne na sens ya diplomatie oyo accueilli aux alliés pour la deuxième fois selon histoire ya mboka na biso to perdre deuxième ambassadeur na mboka na biso mais cette fois-ci accueilli ko kufa boso beta lisolo deuxième fois batnos bazolo ba deuxième fois ezali mbala liboso ta ambassadeur akufa na mboka donc vous acceptez batwa kufa na mboka bon nous ne pouvons pas dire que nous acceptons c'est comme je venais de vous dire ici que la mort reste la mort. Personne ne peut changer le ministère, le ministère de la mort. Comment vous réagissez par rapport aux réactions de l'État congolais, ministre de l'Intérieur à lobby, directeur de cabinet à lobby, on n'était pas informé.
vice-ministre des Affaires étrangères, il a lobby, non, on a été informé, mais il a changé l'itinéraire. L'itinéraire qu'il a donné, c'est pas ça. Cet imbroglio-là, comment vous le voyez? Bon, vous savez, je vous ai parlé ici, dans ma Italie sécurité, il faudrait quand même aussi que tout éclairer l'opinion publique. Les lots, même dans l'entreprise où ils allaient, Yamboka, ils allaient journalistes, je pense que ça c'est une entreprise, ceux qui ont l'union déplacé. Mais il faut informer Bakonzinayo, n'est-ce pas? Oui, voilà, nous allons dans Mobembo, nous allons à l'hôtel pour baser à disposition dans l'absence nayo pendant vous allez kokende na ndenge okoma na ndenge okozonga. Bon, Bakonzi ya ekolo o bazali kokamba yo na ngai balobi ete diplomate a informé qui voyage na été. Encore plus, gouverneur ya Goma, il serait surpris d'apprendre arriver il y a un diplomate italien qui a été accrédité dans Mboka Nabiso le 19 février 2021 à 9h à bord d'un jet. Ce qui a atteint le fisc avion au Yabiso Yamboka, ne tout quoi yeba que tozana mupaya moko azali diplomate a voyager à Keina Est. Bon, bakonzi ekolo balobi. Biso to ali na point de vue mususu contraire. Pourquoi c'est contradictoire? Ministre intérieur à lobby, on n'était pas informé. Ministre affaires étrangères a confirmé. On a kuna gouverneur à lobby, non. Pourquoi cette incohérence y a communiqué? Bon, tokoyi koloba contradiction et égalité. Parce que Likambo ezali moko o yebanyete ambassadeur a voyagé à Mekaki ko saisir bato bazali na domaine ya sécurité te ya mboka na biso parce que bazali ba konzi ekolo na biso biso tozali na prérogative et puis tozali na ndingisa biso na jeunesse pragmatique o tozali ko soutenir makanisi manzenga ya mokonzi ekolo to banzi penza ete ezali obebongo ndenge ba konzi ekolo bazali koloba ndenge bakonzi ekolo bazali koloba sécurité ya mboka na biso bato bayi kokufa chaque jour na este oka babomitel pour que nos sécurités na biso ezala kitoko parce que ici nous parlons de la sécurité de notre pays, un secteur qui est quand même qui a beaucoup des atrocités, mon secteur un peu glissant. Proposition ni européenne ça wana ezali poto entamer sujet na biso ya suka ezali ya ba consultation au premier ministre azali ko consulter ba force politique nyonso ati ba critères en place, la probité morale, l'intégrité, compétence, expérience avérée, tous ces critères là au bandi ya mondenge. Bon, na makambo etali proposition toko kanisa ete tozali penza na mboka oyo lelo ata éducation na biso lelo oyo kiti mwa muke na makambo etali éducation scolaire mais biso to banzi ete tozali bilenge ou tozali penza ko kabula makanisi ya mokonzi ekolo to kanisi ete solution pona makambo etali sécurité na mboka na biso et que koya na bitape misato ou bengi na français avec les trois approches. Première approche ezali approche politique, deuxième approche ezali approche diplomatique et troisième approche ezali approche bengi ezali technique et scientifique. Pourquoi politique? Parce que le monde est dirigé par la politique. O bengi stratégie dans le poto, o bengi lo lenge nini tokoki kotambusa makambo. Ndenge nini tokoki kotambu ko kamba makambo po ete kimie kota po ete bato bali ya malamu po ete makambo mama ko kapenza kozana ndenge longumani na makambo etali solution diplomatique toza na ba diplomate belé na mboka na biso na koki kotanga ba kombo te mais yo yebi to sila penza kozwa ba solution n'est-ce pas na ba conflit le plus meurtrier ba conflit ya minene oyo elekana ki na mboka na biso oyo biso na biso ba congolais to kutana ki to sola ki epi to tinda ki bandeko ba congolais toza makasi na verbe mais action rien. Mais action ezali nini? Action ezali vision. Action ezali vision. Ezali verbe oyo tangami na lopoto c'est ezali vision. Ezali ko jouer eloko ko tia yango na mosala o biso tozobenga na développement, tozobenga le pragmatisme. Ba yebisio que miro wana ezali jaune mais yo talo lobite miro ezali pembe. C'est par rapport ya ba action. Alors mokonzi ya mboka azali na ba action ya malonga. Avenir réunion sacrée. Avenir eza kitoko. Je vous assure, messieurs les journalistes, à venir, il y a union sacrée et Zali Kitoko. Pas été, mokonzi ya mboka yemoko, azali penza kula la tête tongo butomo. Bato benga ki mei bilobi bangona bakatisi. Bon, kuna
wana akoyi kozala moyibi mais pas na biso akoyiba te po ete biso tozali na fimbo na ouais liboso ayibaki est-ce que bazwa mo déjà mais ouais liboso ayibaki moni kene comme nango blanchisserie non tokoki koloba bongo te monsieur les journalistes on ezali point de vue na yo mais biso bilenge o tozali kokabola makanisi ya mokonzi ya ekolo toyebi ete bato bakoki koyiba na ngambo moko mais soki aye na ngambo na biso tozali na mibeko tozali na fimbo et puis moto na moto ako kende ko répondre na ba abi na ye na ba acte na ye devant justice mokonzi mboka pa lobaka ofiner les passés te bo répondre ningeni bon ko fouiller les passés nenge mokonzi mboka lobaki toza ba africains nous sommes les africains c'est-à-dire soki likambo eleki mais soki justice alobi ki asala musala na ye alors le président de la République a kokota na ba prérogative il y a domaine juridique ya mboka na biso président de la République a kokota na ba domaine juridique te ya mboka na biso tozonga na makambo etali consultation ya premier ministre gouvernement gigantesque basé biso 45 membres du gouvernement au moins que nos gouvernements pléthorique toujours rezongi. Vous savez bien que nous les institutions de ces pays, je peux dire par rapport au budget, bazwaka mbongo ebele nyo sekena na fonctionnement ya institution. Place ya peuple eza wapi? Gouvernement budgétaire ya ngana zonga soso. Bon, tokoki ko partager point de vue wana te parce que depuis toujours ezala qui ça fait partie ya ba principe ou tozali ko benga na développement, ba principe ya koluka comment ko gagner un grand gâteau, n'est-ce pas, un vaste gâteau na makambo itali partage et puis makambo itali ba financement il y a ba projet il y a ba investissement na niveau ya union européenne na communauté internationale mais lelo o mokonzi mboka lobby bon ce n'est pas aussi important il y a kozala na un vaste gouvernement pour été tokoka koluka ko asseoir n'est-ce pas vision na ye voilà pourquoi à lobby il faudrait également diminuer la taille du gouvernement. Tokoki kozala na plus de 60, plus de 70 ministères na mboka na bisote. Na coupé ça exemple moko. Mais na union sacrée boza ebele boko satisfaire ba tuningi ni ba poste gouvernement za muke. Mais on a muso ba kima. Ba tebele ba poste. J'ai suivi. To betano lisolo ba lobby na union sacrée ba précurseur baza, ba pionnier baza, ba dera baza. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'union sacrée? Qu'est-ce qui se passe au juste? To privilégier bateau ba bengana ki janine mabunda. Maintenant, l'intérêt du peuple, c'est où? Si on commence à privilégier un groupe... Là, je vous cite l'honorable Fabrice Pouela. Je vous cite l'honorable... j'échappe encore les noms. Il s'appelle Eliezer Tamomamba. L'honorable Eliezer a dit il faut privilégier ceux qui ont initié la pétition contre les bureaux Mabunda. Au lieu de privilégier l'intérêt du peuple, vous maintenant vous privilégiez les intérêts des gens qui ont fait que pour que vous puissiez balayer cette Kabylie. Merci beaucoup. Mais il faut que balobi était ceux qui ozali kotambola na zamba, il faut que tambola na sima ya moto o ya yebi zamba. N'est-ce pas? Ezali principe. Tokoki ko boya yango te. Moto na moto akokipe ko pe sa point de vue na ye. Ezali union sacrée. Ezali union sacrée ya ba congolais nyonso. C'est-à-dire ba congolais baza na Australie, ba congolais baza na Centrafrique, ba congolais baza na Uganda, ba congolais baza na Walikale, ba congolais o bazali kuna na Niger, ba congolais bazali partout. Ba o baza na Kasai, na Grand Katanga, ba o bazali na Grand Bandundu. Ba ya tokutana, to sangana, po ete to tombole ekolo na biso. Lelo union sacrée depuis bozu makambo na maboko, makambo botoli gouvernement. Botoli présidence de l'Assemblée nationale. Tout qui n'est pas la Sénat. Élection à Sénat, ils ont déjà l'idée. Ah ouais. Bocheka candidat unique. C'est pas la dictature. Candidat unique. Donc il n'y a pas d'autre candidat qui peut compétir avec Batil Web. Bon, candidat unique. C'est comme quand on a période à Mobutu, carton vert. Ce n'est pas ça la logique, monsieur les journalistes. Tozana état de droit. Oyebi ete mokonzi azali ko kamba biso ye penza awiti penza na lisanga oyoyo bato babunda penza moi mibu ebele pona koluka moyen ya kovandisa ba bengi na français ko asseoir un état de droit et puis la démocratie na mboka na biso lelo oyoyo tozali kolobela actualité ya makambo etali Sénat mais Sénat ezali place oyoyo tokokabola makanisi ya ba kulutu o ba bengi na lopoto na kigreki ezali CNS ezali classe des sages mais nani ya kokamba classe wana bakopesa yango moto oyoyo azali penza na boyebi te moto azali na bokutu te moto pe azali na bolingo ya mboka te nde yango biso
na niveau ya jeunesse pragmatique o tozali ko soutenir makanisi ya mokonzi ya ekolo tomona kite il était important pour le chef de l'État et puis pour le gouvernement entier na union sacrée tout le moyen ya kotia candidat unique oyo akozala na conquérate pour être moto yango azali penza ko incarner n'est-ce pas vision ya chef de l'État et puis pour na ko tombola économie na biso pour na ko poussa mboka na biso démocratie candidat unique ezali démocratie te ndenge ozali koloba mais tozela maponomie salama yo nde ozali ko apprendre nga ezali candidat unique mais ngai na yebi ke ba candidature ezali ebele tozela je vous informe il y a qu'un seul candidat je vous dis messieurs les journalistes tozela maponomie salama nde tokoyeba soki ete candidat ezali unique biso bilenge toyebi ete ezali démocratie maponomie ko salama lelo na assemblée nationale elinga ki ezala élection elinga ki ezala je peux dire propagande il y a élection ya Sénat bureau d'âge à Sénat est reporté plénière one. Je ne sais pas si vous êtes informé. Vous allez acteur politique, vous allez en actualité à Mboka. Mokonzi Mboka vous allez lancer activité naie pour la Union sacrée et pour la mandat naie na Union africaine. Vous pouvez dire mon bon, il est important aussi que Mokonzi Mboka a lancé l'activité naie pour la makambo etali mandat naie au bapesi il y a une année, n'est-ce pas? Pendant exercice il y a une année, il y a quoi moyen, il y a quoi asseoir, n'est-ce pas, vision non seulement sur le plan national, mais sur le plan aussi africain. Alors, il était important, tout le moyen, il y a quoi lancer en gros, Ezali Penza Milulu Minene. Des journalistes, biso to kokakokoma na culture ya ko sepela lokola babet ndembo bazalaka. Soki mongete ekoti okomona penza ete bango nyonso penza bakutani bayambani et puis batomboli moto oyoyo atie mongete wana. Lelo na mboka na biso toali na moto moko toali na un grand joueur tozali na un grand conceptionnaire ya ba projet tozali na moto monene o ba bengi le meilleur de tous les temps na politique ya mboka na biso azali na mikolo tozali koloba oyo ezali président république ye penda uti kozwa ebonga ya monene ezali mongete monene république démocratique du Congo a uti kotia na niveau africain. Oyebi tozali ba pays combien en Afrique? Oyebi sur le plan économique, sur le plan ya écologie, sur le plan ya sécurité. Mboka na biso ezali ko placer les quantième. Mais lelo oyoyo tozui eloko wana. Il faut to sepe là. Et alors ba engagement na premier ezali pona ko luka koti ya kimia et puis ko zongisa n'est-ce pas ba fédération sur le plan économique na niveau ya Afrique et puis en particulier na mboka na biso. Joseph Kabila, Kashamata, Dubaï, Russie. Vous avez que vous allez toujours déstabiliser FCC au fur et à mesure. Bon, en politique, la politique est caractérisée par des mouvements, par des ruptures violentes et puis par d'autres moyens. Ceux qui ancien président Nabiso ou azali président honoré okoka kosimba ete touti penza ko kotisa mboka na biso na makambo etali penza démocratie avec une très grande avancée to ko koyeba yango président oyo azali président honoré ce qui il a trouvé il était important pour lui il a voyager mais la constitution est claire ce tangi constitution na biso l'article 33 où ezali ko pesa prérogative n'est-ce pas il y a exil. Donc tokoki koboya yango te soki tokoboya yango alors et kokoma été voilà bango bazali ko prôner n'est-ce pas démocratie et alors que bango mongo bazali ko violer démocratie. Donc s'il était important et puis il est normal que mokonzi mboka oyo azali penza jugement na mboka Joseph Kabila kabianga akoka ko ken exil donc ezali na ba droit na ye. Tokomo ki nasuka na émission na biso lelo na yoki yo bimisi maloba moko awa ya ba jeune pragmatique ezani. Bon, ba jeune pragmatique ezali lolenge ya ba jeune ya sika. Lolenge ya bilenge. O tozali komona makambo na lolenge ya malonga. Tozali komona makambo lokola moi ebimaka na tongo. Lokola moi elalaka na pokwa. O ba bengi vers le crépuscule. Nde biso tozali komona makambo. Tozali komona makambo. Ambition na mino ni. Olingo sani. Tozali na ba ambition. Parce que tomona ba structure awa. Les amis de Sam Malukonde, ba qui était, ba la mungi na tongo ba nous. Ba bilo kwana ya ba nous na mboka. Esi la kate poani.
Biso tozali bilenge tozali kobenga lopoto jeunesse pragmatique tozali structure oyo ezali penza kosangisa bilenge oyo ya mayele bilenge oyo bazali na bolingo ya mboka bilenge oyo bakotoko travailler oyo toko tombola mboka na biso ekende liboso lelo oyo na makambo etali développement parce que nalingaka penza mingi kobeta lisolo ya développement parce que objectif ya un grand politicien ya un grand leader politique ezali ko mema ekolo na développement to longwa na bisika biso tozali to kende mwa liboso boato pe umeli mingi na kati na libongo to longwa na libongo to pusa na mwa likel liboso po ete makambo biso tozali kozela ezali mbongwana tolia malamu tolala malamu tozala na santé ya kolongono tozala pe na makanisa malonga totinda bilenge o biso tozali kobenga jeunesse pragmatique tozali na ma vision mokonzi ya mboka akoka kosunga akoka kotia biso n'est-ce pas o balobaka akoka ko appuyer ba projet na biso o toko senga na ye totinda bilenge tokoka kotinda bango na ba formation na ba domaine yoso lelo na kopesa yo exemple moko mokile utaki kozala awa na maladie babengi coronavirus ti lelo oyo tozali na maladie wana jusqu'à présent non malgré que non analyste mususu bazali koloba ete il y a déjà les vaccins qui en cours et tout o bazali koluka moya ko essayer yango mais soki pe totindi bilenge na biso bakende na makambo itali médecine na ba pays na ba mboka o bazali penza na makanisa malamu bazali na ba moyen nyonso na domaine itali médecine bayekola bazwa mayele lolenge kani bakoki koya kosunga bayimboka soki okei na mboka na biso na ba territoire na biso soki okei na ba territoire ba walikale okei na ba bunya na ba isiro kuna na ba grand équateur na mazongo na frontière na biso na Centrafrique okukuta ede il y a des personnes qui meurent n'est-ce pas pour na opération alors aujourd'hui na mboka na biso na 21e siècle makambo tali médecine ezali lisusu eloko ya gravité mais ezozali ko senga totindika bilenge bakende liboso topesa bango penza makoki po ete totombola ekolo na bazali ko sinalenga de ana régie kuna to comme dans la souka émission na biso en 30 secondes quel est votre mot de la fin et quel est le message que vous lancez à tous les jeunes pragmatiques qui vous suivent à ce moment? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En 30 secondes, comme vous avez dit, je pense que je vais adresser ce message d'abord au président de la République. Lui qui est la première personne à mettre en place une vision pour la jeunesse pragmatique. Jeunesse pragmatique, ezali jeunesse oyoyo. Azali komona makambo na lolenge mususu azali komona makambo na lolenge ya malonga lolenge oyo batata na biso kala bamona kite yango omoni conséquence tozali na yango ezali nini lelo tozali ko assister n'est-ce pas na mboka moko oyo ezali sous le seuil ya pauvreté mais biso jeunesse pragmatique oyo tozali komona makambo penza ndenge esengeli tozala na bosenga ete tokende liboso tozala na bosenga ba équipe biso bapesa biso penza ba moyen bapesa biso makoki ndenge na monaki mosi ya mokonzi ya mboka oyo apesaki bilenge ba bourse na nzela ya gouvernement po ete bakende kobakisa mayele na bamboka ya bapaya biso pe jeunesse pragmatique tozali na besoin tozali na bosenga penza ete batata na biso bazali na bonne volonté bakwa kosinga bilenge lelo oyo bilenge elenge azali abandonné santé elenge ezali malamu te lelo elenge azali kolia malamu te moyen elenge a raisonner malamu ezali te na yango tozali kosenga ete lokola mokonzi ya mboka awuti konomé le premier ministre Sama Lokonde na niveau ya poste ya premier ministre akokape n'est-ce pas ko tenir compte na classe ya jeunesse et puis tozala na ba pouvoir o ezali autonome o ko pesa biso possibilité ya koluka ko pesa biso ba capacité pour aider la jeunesse et l'avenir de demain. L'avenir de demain dépend de la jeunesse et cette jeunesse doit être formée, doit être motivée et doit être équipée. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Cette jeunesse doit être formée, équipée et motivée. C'est le mot de la fin de notre invité assistant Mara Bobola. Il est, je peux dire, en fait, il est militant de la protection de l'environnement. Tout comme je voudrais d'abord remercier toute l'équipe technique qui m'a permis de réaliser cette émission. En l'occurrence, M. Kapayaki au niveau des caméras,
Picassé qui est au niveau de la réalisation et Cordon Mido qui est au niveau des montages. Donc toute l'équipe, je vous remercie. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Émergence One TV. C'est ici où vous allez suivre toute l'actualité politique en République démocratique du Congo. Abonnez-vous massivement. Je n'oublie pas de saluer les présidents Laure Mbaka Malika Monamabele, les socialistes insupportables. Là, vous êtes au Canada. Je salue tous les peuples congolais en passant. Rendez-vous à la prochaine occasion. Bye. Émergence One TV a tout elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir bavoi ngo bimimi balé tin Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement chaîne en ligne Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement na Émergence TV One. Awa et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bando yoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement na Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube